Solidarité Goma, déjà quand je vois Solidarité Goma, leur concert wana babandi ko annoncer yango. Nande nanga. Namona qu'il faut bazwa batu oyo babanda ko aider Goma depuis. Batu o babanda ko aider Goma depuis. Pona babanda nde babanda ka aider. D'abord Inosbi. Solidarité wana eza nini? Pona yo solidarité nini yo mona ekona? Lisanga ya ba musiciens. Te zali solidarité, te zali concert de staff. Te wana ya staff. Pourquoi bien concert? Te ya concert à staff. Mukala. Mukala. Na benye Mukala parce que un vrai organisateur a benga nanu légende oya tikala na mabe na ye na ba bêtise na ye. Les guests ma wete qu'on a mis dans le podium ba ocho kanga na partout avec les filles. Mais peut-être dans cette émission calme parce que ça a énervé tout le monde. Moi je dis que je suis Basiliki. Et ça qui concerne que notre staff moko boye ba yokani ba ya ba beta ba ninga musu ba 12. Mutu so azo sala mabe ba lakisa ke bolamu ba te yake na bolamu afa yo te isele na mabe excité. Et sur le podium ba respecter ki mabele na yo ya ba respecter ki ngote. Ta no sika pour mabele za respect. Est-ce que matanga ta comment omoni sele yo abe to ye awa to ko représenter Kimbangu. Tu veux que représenter ma papa, tu veux que représenter qui Panvita, tu veux que représenter Maman Nzinga, tu veux que représenter Nzinga en Congo. Déjà, à ce temps, ba longo bisimi en Congo. Innocent alinga mata, alinga ki abanana ko pesa message ya paix parce que zamboka na ye ba ne connaît ba onyo kwa ba okufa, biso okufeli batute na Goma. Il dort avec cette douleur-là. Il se réveille avec ça. Il a grandi dans ce pays, dans ce village-là. Il connaît beaucoup de gens qui sont morts là. Ses amis sont morts. Il y a aussi Maître Gims soit passé un message à bien même. Gims a vu Congo. Gandhi Akolawa. Akolawa. Si Akolawa, mais quand même. Est-ce que Yolo Gims a yeba Asani na Yolo? Tant ya yena rando yena fali tango yembi bandal yepa yembi Yolo. Loba na ngai eloko nini Gims atongi na Yolo. Ata makada. Eza? Na lobby il faut pas mutu koza na cerveau ya bambo, il faut toza na cerveau ya diemo ka yema humanisme ki bo mutu na eza wa. Yo c'est le ko attaquer Gims. C'est le ko attaquer Dadju. C'est pour nous c'est le ko attaquer. Ça clair à quoi attaquer Falis. Bon yo kango scram. Assez le ça. Isande ba matière. Azape na muto bundelete, azape na muto kotelete. Stade de France a pas ba kobeta, abeti ngo penante. Abi que tel oh ya. C'est yo. Ebumaka. Tu dois continuer. Vous ka banzi mona biso. Desa c'est yo. Ebumaka. Na yo ngolo ba ko. To so boya kutu ba yemba ba biloko ebomaka Mais ba yemba la biso loko ebomaka kaka. Mais on que toi na guerre. Toi boya ba bomba. C'est la religion la. Ba obetela ça le Congo. Pour ça pour que la Congo mawa. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir chez vous, bonsoir à toutes les personnes au Borota Labiso. Merci Nabino Baïbo Kabolara Baï émission Nabiso et merci Nabino Baïbo Bozalara Nabiso pour nous sa conseil. Surtout, Naba Oyo Baïbi Sabiso ba remarque vif wana. Tous en avons besoin pour que chaîne Nabino émission Nabino le goût du beau et que musika pour que ezala utile dans la société. Aujourd'hui, nous avons cet réel plaisir de recevoir pour vous la légende ya analyse Nabiso congolaise wana. Oyaza moko ya bato akomi kosala banalise na neutralité wana alobi lelo naza besoin osolola. Pourquoi na yo kosolola? Parce que Congo eza ya biso nyonso. Congo eza ya mutu te. Mutu mota kozwa identité ya Congo alobaka yenda lingi Congo mingi koleka les autres non. Elle s'est décidée comme ça to solola ngonga na ye. Elle s'appelle comme ça Manik de John à qui j'ai dit bonsoir na. Bonsoir Massidi. Bonne santé. Bonsoir Massoudi. Salut. En tout cas, côté à santé, Dieu fait grâce. Je profite pour saluer mon pasteur Héritier Bissiamo, qui est le fils de Jean-Paul Mayata de la foi. Merci à l'Éternel des armées à permettre à tout le monde en aller. Et puis, je salue
R9 l'imbattable, monsieur mon mari. Parce que moi, je suis la femme de quelqu'un. L'imbattable. Voilà, l'imbattable. L'imbattable, elle a fait... Mbotela, Ben oui, ben oui, c'est mon mari. 10 ans, Ezebele. Ben oui, 10 ans, Ezebele. 10 ans, c'est 10 ans. Ah ouais, félicitations. Ah ben oui, il y a 10 ans, Ezebele. Ils ont construit une dako pendant 10 ans. On a bêtisé. C'est pourquoi moi, je conseille tous les femmes que Koboya mobali te poso azu mwasi. Baboya mobali pona mbanda te. Mbanda za obstacle. Yo il faut longole. Ya yo ya za ya yo. Po bambanda bayaka po baboto la bénédiction o bisuto. Pona okokisa na mutu déjà 10 ans ese belé mobali awuti akenda poto. Azongeli yo pe na kin. Akuta po fanda na yo. Makomo faire voyager yo. Okomi pe oye poto po zongi kino katani pe mobali asali to zongi mikili. Vous comprenez? À pécio ba conseil à former yo. C'est plan côté qui bon maman on attend on l'attend. Ben oui parce que c'est lui qui m'a formé. C'est un jeune en rencontrant R9 et salanga namona keno kozala mukolo eza kozala mayele te. Ponga pas R9 na zaina mayele te. Ah ouais. Na mukolo mena yi mayele te ki zobe pa na. Abakisa ebele. Abana nga bi bébé. Ofandi succès belé. O ningana te on va na kiti succès ba fana na kiti te succès faut télémon ningana succès ba tamola pour que comprendre bon nga pena pona o booster Yannick na booster été Yannick a booster nga menga booster été ça c'est bien pour moi c'est lobelo bongo ba moi c'est Yannick qui m'a boosté. Est-ce que ça flatterie les flatterie te non flatterie internet pour malogo solo be tu sais quoi au moins Yannick R9 m'a pas boosté, je l'ai pas boosté. Il s'est boosté lui-même. R9 abanda bima déjà mboka na ba âge ba 17 ans. Akola de na Luanda. Akina ba Brésil. On se comprend. Maman R9 a mundele que je salue Mireille. Maman R9 c'est une blanche donc c'est une métisse. Yebi ka ba métisse nde ba sala bana. On se comprend. Na ba ndenge na bango mo balinga bana bamba za ndenge moko boye. Donc abanda obimisa mo ane tongo. Aye na tante na zara di banda mboka. Donc abanda obimise tongo parce que aza na famille na ye na maman na ye na sœur ya maman na ye akufa que son âme repose en paix. Yadora yaza fils unique na kati ya libota na boti bana basi me baboti mombali ka moko. Sikoyo nga na booster ete na kuta ye déjà ya tambolaka. Nga siko na fanda. Nga na bana tambola na bomwana na papa. Mais est-ce quoi kutanga na fanda maintenant succès belé si quoi ya l'accent abi succès faut matar avion ayana na uta mikila ya longo nga na phobie avion abi faut fana na 17 heures du temps likolo quand ça Dubai kin moulai souka voilà un mari voilà donc mon mari a boosté ben oui il m'a boosté akutanga na dépendance ay singa bi c'est la femme qui bâtit la maison. Moi, si une femme qui ne bâtit pas sa maison, à moi, si tu dois bâtir ta maison, tu as des enfants. Voilà. Manique de John, les loto loba que aux âmes moko pour comme habitué déjà na poto, aux 8 ans embellé, tout bien au djika parce que on va na biso pe moi temps embellé, observer poto 9 mois déjà. 9 mois déjà. Au début place au quota moi ba correspondance déjà. Naïbi c'est Lazare, naïbi dans une grande ligne, naïbi que les Lions, na kena Allemagne, na pas ya Goretti, na kena Belgique, ngam papa voilà. Oyebi pe comportement ya bana na biso ndeni ba. Ben oui ba wesh naïbi bango bien. Oyebi pe habitude na biso bana kin. Ouais. Na oya biso oyo zalaka awa. Déjà tozalaki na concert moko oyo betami awa na kati ya Kinshasa et na kati ya poto na biso oyo uti Kinshasa na solidarité Goma. D'abord mo wana solidarité Goma concert wana observation ni to analyse noko ça d'abord na idée wana ya concert wana idée ni noko ça sur ça. En tout cas merci pour ta question. Solidarité Goma, déjà quand je vois Solidarité Goma leur concert wana babandi ko annoncer yango nande nanga namona qu'il faut bazwa batu oyo babanda ko aider Goma depuis batu o babanda ko aider Goma depuis pona banani nde babanda ka aider d'abord Inosbi. OK Inosbi Fali était la innocent moi na mbongo na ye il est né là-bas ayebi douleur oyebita bobeta concert à solidarité bon même bato ba oyoka douleur. OK bato ba na douleur wana Rebo il est marié avec un fils de Goma ma parents na ye basala akuna
ayebi douleur parce que mobali na lela na lipeka na ye. D'accord. Azaki na festival. Solidarité wana eza nini? Pona yo solidarité nini yo mona kuna? Ben tout monde lisanga ya ba musicien. Te zali solidarité, te zali concert de staff. Oh. Te wana ya staff. Pourquoi bien un concert? Te ya concert à staff. Gims, Dadju, brigade aye pona Dadju, ba pistona ye na Dadju, yango ba memaki na podium wana. Gez Mawete, Pierre Petia Fali, piston. Gims, c'est le frère de Dadju, piston. Mais na bato belé balobi concert en ça. Oh, moi na wana Gloria, soy Gloria. Elle sort d'où d'abord? Auti Goma. Auti Goma. Azamoko pe ya bato. Asala nini na Goma? Gloria wana sala nini na Goma? Mwana ana Gloria asala nini na Goma? Oh innocent salité na Goma. Pour ba pese podium wana te. Les musiciens Koffi Olomide, les leaders de la musique congolaise, même na mabenae. Concert de staff. On a linga penato kende kota concert de staff te. Te concert de staff. Tout le monde bateau baza ba grand. Ba grand est qui est grand plus que Koffi Olomide. Fallait pour pendant kokisi 40 ans succès. Nanti, et kokite. Na comme légende déjà. A comme légende nanu te, a kokisi 40 ans ya succès te. Fali poupa a ananzela ya ba légende. Maintenant na comme légende te, o ba fali poupa à l'équipe V bozi boziana. Loba nangati. Te toke nango bien. Te toke bien. Fali poupa l'équipe V bozi. Quand on parle de la musique, qu'est-ce que la musique congolaise? Qu'est-ce que la musique congolaise? Loba na ngai nzembo nini fali a yembe sala succès koleka la reine de Saba. Loba na ngai nzembo nini fali sala le ka futa jalo. Ya Médé yawa, Médé. Ya Médé ezaki lelo. Après 10 ans Médé ezate. La preuve est que babo sala ngo déjà. Dès cette l'équipe Médé. Na succès. Écoute, au moins toi nango 207. Pourquoi ka sa yemba Médé ita yemba 207? Na histoire à Congo, quand on va parler de Fali, tant on va benga na festival ya monde, ma Médé ité, ma 207 parce que il y a la culture congolaise dans ces clips. Okay. On parle de Congo na 207. Mais na bato belé pe na bana awa, il aurait fallu ba représenter les bango ndenge ba congolais ba vivaka la kibomboka na bango wana. Tant on a zolo ba no concert à staff, on se comprend. C'est ça concert à staff. Babenga ni staff moko boina mwana tabule ya koma parce que déjà muta sali concert muta organiser festival wana mukala Fali non mukala est-ce que vous pesez ba mukala manike batubele ba otala mukala na benye mukala parce que un vrai organisateur a benga nanu légende oya tikala na mabe na ye na ba bêtise na ye les Gez Mawete qu'on a mis dans le podium ba otyo kanga na partout avec les filles maninga na linga to sa mais dans cette émission calme parce que ça a énervé tout le monde moi te ba wesh basiliki. Qu'est-ce qu'on a montré au Congo? Ezaki concert ya solidarité. Ezaki concert était que notre staff moko boye ba yokani ba ya ba beta ba ninga musu ba 12. Mutu so azo sala mabe ba lakisake bolamu bate yake na bolamu afali oteisele na mabe excité oteisele mabe poani est-ce que le toloba botei tika na boteisele mabe poani jetez là tozala wana na ba bienvenue tozala wana tango yo mwana comment on dit Charles Tabo benga ye ayeba même pas c'est toi qui as appelé Céléo Charles Tabo. Pourquoi vous foutez des gens comme ça? Ce sont des parents au bureau ça. Puis au sarana na batu boende. Bo sarana na batu makati hein. Bo sala mabe. Parents, père de famille, afandi na ye to fai na biso wana na image proche je sali fa ya basket héritier basket chango basket Guy basket to fandi na biso. C'est le aibine lote, tu l'appelles pour le banik enveloppe mo eza awa. Ba bengi sio pour que no bete 12 na podium. Hein, Charles? C'est quoi ça, vous savez, dans la bataille? Quand vous bêtez là, on a besoin de staff. Vous bêtez, humilié, baningate. Congo, moi, bon, on est sur biso na biso to yo kanati. En tout cas, laisse-moi parler, c'est ton émission. Dans kayo, na tikela pe espace lo ba. Après, tu regardes la question kana oyo zolo. Congo, moi, bon, on est nini.
soki boyebi tala omoni moto mabe moto oyo azaka mabe bakorrigeaki na bolamu mpona wana azalaki mabe yaya ebongo sikoyo abe Charles Taba benga esele yo pwani wasali eloko asali yeke tomoni mpena sele yo sele ya biyembi te kasi pwani tolo basiko bamatie na podium te pwani minitage mais minitage ezalaki mpona Gez Mawete minitage ezalaki mpona eske Gez Mawete aleki sele yo eske brigue eki sele yo omona minito tobeta koyimbiko ebinama monde entier sino bina koyimbiko tokoli na projecteur ya musique congolaise totala bino boboma yango te na basentiment na bino na baranki na buzoba kimbango ayekolisa biso boye soki toza na problème tokomi na matanga tokomi na fete tozwi problème tobombi na sama tosololi na miso ya bato balakisaka te ke bwana problème po toyaba na mboka. Est-ce que solidarité rando na biso tant tokoma na kati ya village na biso eza neti boke bokila na mboka mosusu bosa concurrence oboma nyama mais omoni moninga oyo aboma nyama makasi lokolo yina yo beti masasi ya kufi bokomi kuna bopoli po moto abetaka masasi bia boma nyama bobomi mais Manick déjà ba spectacle sele yo asala OK brigade asala brigade babengi ka parce que yema na jute yo kasi babengi quoi. Mais Manick déjà n'engo ke nango ça le roi 2 poids 2 mesures l'artiste non pas 2 poids 2 mesures mais pourquoi tu en na tiango bongo parce que brigade pas ça la preuve na ye asa la preuve le bana ngai brigade crini na binisa mokili pesa nga moko kaka très belé oui mundela so bina amundela pena beti bala chebi pena ake pena na nini koyimbiko le bana ngai brigade binisa te na dénigrer brigade te na valeur o tozopesa mutu na valeur na ye na otia mutu na sali na ye nzungu na mofini kunango Manick déjà na biso Kofi asala 40 ans à succès fallait aza na 40e année à succès 20 ans de carrière nana koksi Kofi te nzungu mofini kuna ye eza na 20 ans brigade krini na sala mindele babina eza te mofini kuna ye yango wana makosi loba na ngai concert nini Gez Mawete abeta azwa mbongo na mwatina na este ezate inosbi atonga bandako na este azana ba association oyo apesa ko fele chaque mois na argent propre ya poche sans contribution au gouvernement sans nini bobenga bato yo bazwaka douleur ya bato wana to bobenga bato ba yepona sentiment pour pas se remplir ba poche c'est la Manick c'est pas bien au dépôt des mesures ngali na ke non d'abord yo lo beli biso likamba 12. S'il faut to lobela 12, est-ce que c'est Charles Tabo na beti batu 12 to ces équipe mogeza qui élaboré pour la beta batu 12? Pour ba beta batu 12 déjà Charles Tabo parce que c'est lui l'organisateur. Et pourquoi Charles ngai na organisé ni na bengi bienvenue na bengi R9 l'imbattable na bengi Prince Babia na bengi Jonathan Kadima. He muto oslo banange l'hôtel c'est moi l'organisateur. OK. C'est moi l'organisateur yo moi na bengi Charles Tabo mukala. Tomati na bengi mukala yango wana na bengi parce que muta sentiment bébé non atambola na fali bango bazawa na pona fali ba beni oui fallait se beta muta oui fallait se muta na oui avant na ye fa muta oui c'est pas comme ça que l'avenir marche. On ne construit pas le pays avec les oui les l'autre place c'est Memi Bisso. Mais si on souffre vous croyez pas qu'on souffre? Tout ça bana mboka wana te bino kanti mboka la biso te bozo ngo nini bana biso totika bango ndeni bango bana bango batanga na ba États-Unis biso bana biso ba olia matembe na mboka wana ba souffrir ba dina na ba mai batebele ba lobi ata message venant de Gez Mawete parce que il a dit quartier la solidarité la question est une réponse c'est concert à solidarité ça va ndeni so aussi ça bokangi mettre dans la main tout le monde dans la main boye bilona ba masala onde qui s'appelle sur au pouvoir na et on a misoko tellement ça soit ba 40 000 sur ba 50 euros ba ki avant ba ki ba somi champagne $2,000 ba meli enjoy moke bonga bongo ti yamba comment on ba ke non fati pa ko bongo kabila ba to kabila ba lo bango ana poto ba ina biso ba copte finger fati a ko bongo sambo te pa mela ka tembo a mener vie de fête. Chaque mois, chaque semaine, fête ils pas fati. Yo kasi lelo, soto fi, ngande na zaboeko, soki na ndenga manike na zaboe. Bo bat musu ba ofinga na zanga, so na oli argent saleté. Ya ofinga mboka parce que na mama ya Congo.
OK. Nasala malongi manza. Nayebi valeur à mabele nanga. Nayebi baloi ya mabele. Et sur le podium, bah respecter qui mabele na yo ya Ba mama. respecter ki angote. Tant na silika pour mabele za respecter. Est-ce que batanga ta komba? Omoni sele yo. Abi to ye awa. To ye ko représenter Kimbangu. Tu veux que représenter ma papa, tu veux que représenter qui Panvita, tu veux que représenter Maman Nzinga, tu veux que représenter Nzinga en Congo. Déjà, à ce temps, ba longo bisimi ya Congo. OK. D'où Maniké a fâché. Pour Maniké aza mwana Congo, aza ne Congo. Mais non, si likate ndinga na ne Congo. Conseil on beti en solidarité a onani, ya ne Congo, ya ba ne Congo te. Ya mabela Congo te. Goma eza mabela banani. Goma oba zui, eza mabela banani. Ya Congo te. En tant que mama, en tant que mvuluzi, en tant que ndona, na osilika. Muto azot, est-ce que batu nyonso babeti batangi koma Kimbangu? C'est le temps alinga matana na podium, mais loko liboso alinga sala, alinga pesa yenge na ba mvuluzi yo bazaki na sur place. On te ba honorer na ba ancêtre na biso. Honorer ba côté. Innocent alinga mata, alinga ki abandana ko pesa message ya paix parce que zamboka na ye ba ne connaît ba onyo kwa ba okufa, biso okufeli batute na Goma. OK. Il dort avec cette douleur-là. Il se réveille avec ça. OK. Il a grandi dans ce pays, dans ce village-là. Il connaît beaucoup de gens qui sont morts là. Ses amis sont morts. Gezma weta zela mukolo bako mwaka bombe na njili. Oh. Na masina kuna après que aye ko beta concert. Ça vous amuse, vous. Qu'est-ce que vous faites là au champ? Bon sakana batu poani. Concert de solidarité de merde. Il y a beaucoup des ambassadeurs. Il y a aussi Maître Gimso a passé un message à bien même. Gimso a Congo. Gandhi Akolawa. Akolawa. Si Akolawa, mais quand même. Est-ce que Yolo Gimso yeba asani na Yolo? Tant il y a une rando, il y a fali tant yembi bandal, il y a pas yembi Yolo. Loba na ngai eloko nini Gimso tongi na Yolo. Ata makadam. Eza? Pona outa nini nini victoire okoma ti Yolo ezo ebine ezaka mukana Gimso na mbongo combien na mukolo moko tolala awat oye obimi oza na porte de la chapelle babandi ko sala makadam na kamwa babandi sala ngo na 18h na tongo na moki makadam esili ngabi o abiso so ba 3 ans de c'est que abiso sala ngo na kindoki Gimso Francis Kalombo atonga kimbondo na mbongo na ye. OK. Gimso l'équipe Francis Kalombo na mongo Masudi. Atonga nanu Yolo poto ndima ye. Déjà on a passion za. On a passion za. Gimso atonga nanu Yolo kaka komini ya tata na ye. Komini obayamba mama na ye atonga ngona nte. Poto ndima na mbongo ti. Azda na ba château na Marrakech. Na Maroc. Atonga. Fallait tonga ba école na bandal. Ana ba école na bandal. Fallait bongisi sinkine nyonso kota bakaya atongi ba makadami. Gimso tonga ni na Yolo elote. Zéro. Moyemba Yolo. Donc fallait na bandal to lobelote. A continuer otonga. Tout en prestation. Na yo. Na bande rebelle ba lobby pe na tout ali ba TikTok. Pardon, ma question c'est mais Gloria wana. Gloria wana nano. Gloria wana uti wapi. Bobenga rebote poani. Ata maman Biliabel. Maman Biliabel. Pourquoi bobenga maman Biliabel te? Elle est forte à ça la spectacle. Solidarité, fallait bobenga maman Biliabel na rebo. Pourquoi bobenga rebote? Pour moi ça innocent. Pour innocent na fali ba yoka na te. Concert à staff. Moi personnel ba staff. OK. C'est l'homme Maniké. Pourquoi ni babengi rebote? Mais Maniké c'est ça qui yo. Liste ni ngo sala. Sélection na ngo sande. Sélection nga Fali Kofi. Na bengi Kofi. Kofi Olomide. Na bengi monstre. Vas-y quoi. Cultura PIV. Fimbu. Ouais, itambola pe ouais na ba match. Fimbu. Les identité na biso. Fimbu, Chicotte. Na bengi Fali. D'accord. On comprend. Wana pona mboka na bengi innocent na bana basi. Na ba mama na bengi Biliabel na bana mike na bengi Rebo. Ole na benga Gloria na benga Rebo chulo.
So na bi nazwa world nde nazwi daju nazwi so na bi ke na ba animateur o basala ba cri nazwa sele yo nazwa spawn nie babi babenga Bill Clinton ayete akimi na bengi Bill Clinton lokuta babi asomba biye aboko somba lokuta babenge bino bosombi bato musu ba biye ba poni ya somba biye yo zo organiser bato musu basombi ba biye poni Bill asomba biye poni spawn asomba biye ezaki amour à patrie la mbongwe bimi sikoyo goma pe babotoli biso muto okuta tonga banda kuna goma ebi croix rouge ne fonctionne bo bengi ete siko mbongo wana ekewa ba c'est son chico ekewa po muto bokoka akokola examiner nzela ndeni bo pesa mbongo ekota goma eza innocent bo bengi ete bo mbongo kasi ekewa eza récolte de fort siko ekewa pinde ba pesa ngoni po goma babotola temezaka RD7 ezaka babotola considère wana bato abeti yango bato basa poto bato est-ce que ba rebelle ba sombongo na bino bo pesa ba rebelle ba croix rouge eza bo pesa na croix rouge ni po goma bato akota te ni entrée ni sortie selon Maliki bambongo wana eza nini bambongo ba chana poche selon yo analyse ni ko sala selon bambongo ba récolte wana balula les amis na bato bele ba bate bienvenue ngoy balula les Congo mawa les amis tozolinga to ebana balula ngo Sénégal tonga Sénégal na mbongo wenze biso na coltan cuivre or diamant cobalt manganèse uranium pétrole goudron toko tonga mboka te caoutchouc kimbangu zonga Panique de John totali biso nyonso ba vidéo Sidiki Diabaté a épaté tout le monde Sidiki Diabaté koti abeti hymne national na nini na yabeta na guitare na yabetaka abeti hymne national mboka na bango ya mboka na biso Congo debout congolais abeti debout congolais abeti debout congolais mais fallait ayembi ne debout congolais te ayembi de 57 ebomaka pona yo osala liso merci yo pala yo osala o compara ko c'est yo ebomaka biso to continue kufa boka banzembo na biso de 57 yo ebomaka pona yo lingolo bani toujours période de guerre ba yembe to so boya kutu ba yemba ba biloko ebomaka mais ba yembe na biso eloko ebomaka kaka mais oke to na guerre to boya ba bomba biso ba obetela ta le Congo bobongisa Congo ko bokela Congo mawa bana bino bavanda ana poto batanga tozaka na bango awa tovanda na bango awa Isundo 100% ya mbongo na 50% tonga mboka na ok c'est la manique de John to ça ndenge nini na moi composition na baelaki biso selon manique on a biso concert à staff vous comprenez que na ba concert à staff mais bato bele ba exiger bato d'ailleurs moi pe na mono sengel biso innocent bi oui mais ceux qui balingi basala la prochaine fois tout nangane la prochaine fois basa ndeni organisateur ezana nani te Charles Tabouté balongoli nani yena na koza organisateur ta makama nini ngone zo représenter pourquoi balongoli son lui même Charles Tab ne connaît pas le Congo, il n'a pas grandi à Kinshasa, ce sont des enfants qui sont nés ici. Mais moi, mais non, il ne connaît pas la douleur de Congo. Moi, je ne douleur à Congo. Il ne connaît pas ce que nos enfants sont en train de subir. Il ne connaît pas. Est-ce qu'il y a Thompson? Aibi Mayalobo na lipa. Aibi Dendon. Aibi Matembele. Ti. Aibi Amote. Ti. Uti ko sabashi. C'est un point aussi à soulever. Les bomi batu. Les bomi batu combien? À ta message. À ta message, c'est ça. Maïnjili ya pambe bomi batu combien? On peut ça ta message na podium bo pesité. Bobe on pense à solidarité. Ma quel est le outil na banda les bomi batu combien? Mboule ko mbeta na kishasa ko mbula malédiction. Est-ce que les combattants fallait pas mater quelque part parce que ça y a solidarité Congo et ça qui peut tomber bimba et les gars qui entre bah combattants na bah musiciens c'est très douloureux. Ouais,
C'est vrai. Je comprends aux maman ouais aboti bana. C'est trop. Toujours Et ça la perdre. douleur ma casse parce que tant que tu es poto, tu as otala pena osomba 100 grammes ya jambon na mbongo ali bende. Otala 100 grammes. Gramme yango pesa triqué na Kinshasa ya jambon. Et ça $10. OK. Ça fait très mal. Ouais. Je comprends pas ça, vos mamans. Ça qui a l'eau, c'est ça $50, ça fait très mal. On comprend la souffrance sur un bon maman, Manick de John. Est-ce qu'il aurait fallu aussi que na concert et solidarité à Bongo, balouke la paix, ba combattant place pour parce que tu ba subissa qui 10 ans au ba combattant ba boycotter qui bango. Pour na boyoka nyona, bo sanga nyona. bengi bango bo sanga na bango pesa na mbote. To bon samboka à l'amiable. C'est ba raté action. To ba raté en route. Oh, ils ont raté. Tout le monde a dit qu'ils ont raté. Bana kuto ba kola aba ofinga bango. Et bon on na mutiki chasse. Na poli na mboka wana na ibi pasi ya mboka na osana bango eza politisé selon Manick de John na ndenge talango te eza politisé te eza ka ba jeune moko bana ba moteur mabe bango ba préférer ba s'enrichir ba soma ba montre Rolex ba créer ka borne bango bali na bango la politique ou ça n'a rien à voir dedans s'il faut tokota na kati to solo la Manick de John nini yo remarqué s'il faut to lobake o to salate o e salamaki to longola yango to e se reprendre peut-être parce que to souhaiter peut-être que guerre continue dans l'est na lobby que non to benga bato ba yoka ka douleur nesi ba innocent ba rebo ba maman mbila bela kola na mboka wana kofilo mbida kola na mboka wana ata mabena ba lobby esoboke kimbango la kisabiso na matanga na bandeli na matanga na feti Congola bombaka rancune. Sur la question sélio, tu vois comment ça les sélio. Tu vas salir sélio sepeli. Attaque compatriotes. Non, on est sur bazar artiste. Tout le monde combat sélio et s'afficher mais à mati nini même une minute il fallait pas payer ça même 30 secondes il fallait pas payer ça à passer message na oui. Mais c'est les guide ya organisation c'était Fally Ipupa. Pour Fally Ipupa ko akokai ko il fallait atika sélio ko tie pene fallait ba botika sélio mata. Voilà qui ça est que je n'ai plus rien à gagner. Et puis je n'ai plus rien à perdre. C'est la compréhension magnifique. Ben oui, na komi. Fally Ipupa mtabeti. Ngana komi déjà. Que sango lingo leka ate, linga kete ya ekoleka. Ninga sali ningo na matisi sous N. C'est musique en Congo photo kumbela ngobongo. Toko kumba ngobongo te mona te ba boka na boy ba yoka na te ba whisky ba yoka na mais ba komi liboso ba tseni tu ba yoka. Ba yoka na te. Et biso congolais so boyoka na ta ola sango partout. Hypocrisie ça. OK, bah le but dans la vie, il faut vivre dans l'hypocrisie pour réussir. OK. C'est ça principe à vie. C'est ça principe à vie. Ndekono. So bokomi na miso bato, ata bosona ina ndako, lakisa ke ande kono po monguna kota te. Tanga santi ke bino bolingana, te tango explique ba mata te, afinga nga. Ba matsete. Et ça clair ba beti 12. Et ça clair. C'est le opé le quoi c'est les affaires te. Ah OK nango bozela asa na to charger ba balle. Ah obima tata masa c'est beta. Manick de John ba obeta c'est le 12 pour bango ba gagner. Ba prester ba un orchestre congolais azawana congolais ta ko gagner et le côté ya yebika ke non na salier na ko pona ye orgueil na ye. Manick de John yo tout falloir à la paix moi heureuse ba ile sous tata moi ça bana non qui se genre ya wa il faut à la tamo heureuse orchestre na ozobeta ba balle wala réel wala pas comment ya wana aboma abeta biso ba balle. Et pas comme wana place ça akena pe héritier mon héritier muto manipuler te moi akena place manipulation exact. Les jeunes il y a azwanyo so wana sima ya prince po si ya elote ya elote ya vivana ora bato moteka kwa succès sila e moteka banana kanga succès lokola bale ata salini moteka uta ozo prince akena aiba ke na swani se na beti car moteka eza sans impact na tala ke susuti na lekse ke ngale ke na makambo ngama na fulo te asilat oka balba na asilat na utu sala 1 million de vues na TikTok oyebi yango kana imba nzeba prince kaka
1 million de vues na TikTok. Abe tata 50 000 na TikTok. Ngande makambo. Na comprenez que ngam na fula ga na fula isuti. No asala ne so lingi kraka. Manique de John. Ata na kuti na ana ba olia kara. Opexé na bana. Ata na kuti ni kara. Po yebi ke bana oyo finga oyo denigra oyo sani ko pusa pembe na bango te. Bana oyo futela ta 1 euro ya classe to ko pusa pembe na bango te. Bana oyo ka fait fit. Oyo finga ofinga o denigra o ridiculiza. Oko pusa pembe na bango te. Oyo kangisa mwana nga mina o chena nina nga pot nga na saka wapi yango na prison yo tini mwana nga kasho. Oko pusa pembe na biso. Oko pusa pembe na liwat. Yebi motema nanga. Ayebi de quoi je suis capable pour mes enfants. Nga pona bana na koma tina niveau fourmi. Taka na koma tina niveau fourmi. Na kita tina niveau. Au bank sabato. Au bank c'est la biso bato. Na ba nyoso zo bazo yo kayo Manique de John. So batalio na ba dire nyoso zo ba o lobi a. Tolingana. Réponse à bango zo la kaka que bosala pe ya bino bobetisa pe ya bino bato boli o boli bobe to sala pe ya biso to betisa pe ya biso bato to lingi la vie continue. Qu'est-ce que tu crois? Olombo kuta René akufa Michael Jackson akufa o ba on ba sukisi mokili te ebu mokili sili pourquoi na kafali za ka bongo biete muta sukisi mokili te tozolo ba na kaya fali te tozolo ba keno eloko fali asali ayeba ikeno eloko basali sele yo et retomber sur ye. Il savait ça. Est-ce que vous avez kiwana? Parce que bayoka na te nde na zaboy ata yo salinga ngote il fallait y aller bakero bo betisa ye ba comité na nga elo ba mabe pona ye parce que ngala to yoka na te lo kwa nga za en tête awa bo betisa ye kaka. Mutu il faut réfléchir. Il faut pas qu'on a cerveau ya bambwa. Peut-être ya bimaki Manique de John on artiste lobby cerveau sous wana ya bambwa. Non, na lobby il faut pas mutu qu'on a cerveau ya bambwa, il faut qu'on a cerveau ya die moka yeba humanisme ki bo moto na eza wapi. Il va c'est là quoi attaquer Gims. C'est là quoi attaquer Dadju. C'est pour nous c'est là quoi attaquer. Ça clair à quoi attaquer Falis. Bon yo kango scram. A c'est ça faire yo. A to kangisande ba matière. Azape na muto bundelete, azape na muto kotelete. Ça de France ça va pas ba beta. Abeti ngo penante. Abi que c'est le wa ya. C'est le wa ya. C'est le pe bandalunga lokwa yes. Et pola a pola pété. C'est le pe ndazana ninga olingo sabe mission de mokolo ma sortie médiatique. Toyo kaka bêtise. Alors pour na éviter ma bêtise, on peut pas tirer kata 1 minute. Donc pour exciter mutuka na haine. OK, bon ko épargner ngo. Bo pe eleka nango. Oko dade dans le bureau tout l'artiste yemo. Oh. Mutazaki na tête makamoni za fali. Yem mutazaki na tête. Bureau ya il fallait abenga pe. Il fallait baka que no moni c'est Léo. Bo benga kofelo mide. Omoni ba recruter Kofit. Oui. Omoni ba TikTok bele ba na Kofit. Maka mususuko linga olu ezana pona yote. Longo lango biti bucha bango. Parce que tu n'as plus rien à prouver. Fali n'a plus rien à prouver aux gens. C'est vrai. C'est vrai. Il est le numéro 1, il est tout à Betty, à Sali Oyo, ba musicien, ba tikala ko salate. Il n'a plus rien à prouver. On est à ba kana ya buzoba. Ya ba kana ya buzoba. Ya ba kana ya ba immature. Neti ngana sango te. Ennemi na ngana miso ba tuto komi ba ami, bolexé. Parce que je n'ai plus rien à prouver. Hier, il faut na ote ya ye. Il est qui ça, il est en bêta qui tient en talon. On dit ça, on a les cartes. On dit qu'il y a yo. Si on était. Au était. Au pestier sous Kanda. Est-ce que c'est bien? À quoi bon? Manique, tu comprends que Manique a très 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 fâché. Merci à toi, bienvenue Ngoyi. Et surtout, bah toucher ma belle naïe ne Congo, wana ma qui pas vite à toucher pour parce que ça a culture wana congolaise. Tolinga tout na ba question ou commis déjà toujours chité la biso déjà tout dans moi souka la biso émission merci na bandeko yo sur tali biso merci na Len Salami merci na Bibi Balomba 001 Patrick Benera Valère Julien Batopesio Mbote Galois Zoka Topesio Mbote à Manique de John to comme presque na souka émission na biso to moni na internet awa et indaki pe mwandambu il y a beaucoup de photos et bimi awa il y a ndeko na yo Nana Boduga na ebité message. Ah, ok. C'est ma soeur, je la connais, c'est pas elle. Ok. C'est pas elle.
Pour tout le monde, Eza camerounaise moko bo astourna ba porno, c'est pas elle. OK. Nana c'est un musakata. D'accord. Comme moi. Biso ba sakata nzoto na biso mona na papa mbate. D'accord. Na bo luka nzoto nana bo zo abinote. Nana musakata. Biso ba nde ba conception ba koko na biso to longola bilamba papa mbate. D'accord. Nde bo finga kana bo kosela na bino makambo so ba lokuta. Nana za mutatangi mi ba tangi mi ba longola bilamba papa mbate. D'accord. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Voilà, merci beaucoup pour le message. Dalinga ko tout ton zonga bo maman. C'est pas elle. Ton zonga na po Non, bo c'est ma maman. soeur, c'est pas elle. C'est pas elle. Ba to bele ba zo zonga na moi ba classe. Non, Nathalie ba moi moi c'est écoute le belango c'est parce que eza yete Nathalie ba photo ngam eza nana te. Eza yete. Eza yete. Nana azana déjà moi si ya directeur akol edi ba diata ayanki anoko. Moi si anoko akosa beza nsinga bo moni mutakala na nga ba publier nga eza impossible na moi si R9. Non, on a bien coaché na mobile nanga même soko mobile nanga moko kutana Kishasa linga tena titi des photos mabile. Mon mutum tout ça ozongo. Donc ça na lecture Eh na lecture, na lecture. Malik des jeunes. Na mama na mobile nanga moko soto soane na appel vidéo alinga raté. So kana ona abi kata tu na obengo da appel normal. Alinga ko abi rare salamaka. Ah vraiment. Alinga ti. Tangi banoko ata vraiment. Alinga biloko wana te. Yo bandolo bane nde to fandi boya bi o. Même torse ni na yo tindela nga na téléphone ta olinga aba de bana torse ni bo senga osenga peni. Wandoki waliboma maele kimio longo bilo setting wana yuko sablo setting owela nini owela nini owela wana nani ovana nango 10 ans sana ngoni ekimate. OK. C'est pas elle. Voilà. Merci beaucoup Manik de John. Ngalinga na bengo pena na kombo na Manik de John. Na sepela tongo kota na po ki bo mama. Na po ya mama ki pa vite wana. S'il faut passer un message na ba femme to ba garçon oyo baza na moi facilité wana ya ko se laisser moi un peu bizarrement na ba vidéo ba publier ba message en tant que maman na ba jeune ba okola. Ce sont des complexés qui aiment tout apprendre. Aye poto on va apprendre neti mindele. OK mindele na o bi loko différence abso poso. So tel cas poso non comprendre que biso to na ba to ande monter. On n'a pas les mêmes délires. On n'a pas les mêmes habitudes. To liara biloko moko ti. Au comprendre maman na ko sa makambo ba salate et pas na bango o eza normal et pas na biso eza anormal. D'accord. Au sala monté. Mais bah tout ça moi je vis en Europe et moi je vis tu vis comme un blanc, t'es pas un blanc. T'es pas un blanc. Tomoni na ba tomona na ba été a mindele ba otamona mutaka. Mais congolais tambola mutaka ba publier yo. Ba kango ba photo même ndele tomona normal. D'accord. Alors il faut pas qu'on s'habitue na makambo eza mabe o balakisa yo te na mabele na yo. D'accord. Pourtant oboti mwana awa bano babotama awa baloba lingala tant baloba dia lingala c'est que o laxement que no biso na mangala to sala makambo ti to kanga ba fota mitaka ti. Voilà, na ba nyoso balingaka musique voilà to tinda bino bongo bokende bozela ou bien bozela album na bino Fils de King ya Prince Babia oyo malala ayi malala malala na malala la moi oyo. Donc bokende bo concentrer bo chamba bambongo na kisangala pour parce que le prince a côté la biso nzela pour awuti na famille royale wana Babia awuti na famille royale wana bobongama nenge tout jeune nengo zaleli yeba ke pas Prince Babia Zoya na le fils du king le fils de king ou les albums na ye to soutenir ba jeune pour parce que jeunesse soit les a besoin de soutien à bino et au sala une chose c'est bien manique déjà to commis presque na souka émission na biso nini to ko retenir na passage no awa ya émission na biso sur retenir concert et puis na makamoni soto solo. Dans la vie quand quelqu'un te fait du mal comme il faut apprendre que comme ça va défaut ya ba qualité. Moto afinga nga ko finga nga na esala ngilo te so na comme place na opesa avantage na opesa ya avantage so nga na avantage na opesa e avantage wana etikale na mutu et culpabiliser ko leka fimbo. D'accord. Voilà. Je profite pour saluer Goreti Louvezo Mami Luki passeport alobi ndenge ezala kaka so on a besoin ya visa on a besoin ya convoiturage na yo on a besoin ya visa ya Chine ya Dubaï Luki passeport voiture de luxe passeport on a inspiré Luka Luki passeport Titi Kabalo champagne rosé R9 l'imbattable monsieur mon mari l'élie de mon cœur moi aussi je suis l'élie de son cœur
bana bandali nyonso napesi bino mbote mingi. Jonathan Kadima mwana mama, Cresco Lupa Dizaïwa Dynamo, Chéri Coco, Prince Babia, les gentlemen. Anandonga la fille du roi, Oazalaka, le prince Babia. Tom Yumba, napesi bakoko nanga pambote, 6 Kakadima, la maman de Jonathan Junior. Je te salue. Voilà, merci na Baïneso Bolandi Biso, merci na Yo Galoazoka, merci na Bandeko ba soutenir la émission oh le goût du beau ezalaka bongo to la toujours o ekanga biso na art. Na Baïneso Bolinga publicité, filmage à mariage, reportage, tout ou eza événementiel, musique tout, bo contacter bongo numéro o eza na ba ya télévision na bino, bo retrouver biso to kozwa bino. tokopesa bino service oyo bozala nango besoin. Merci na bandeko nyonso batali biso et merci na yo Alain Salambi, merci na Richard Salambi topesi yo mbote paso zwami yo, merci na mami Micho Umba Bibish Balomba tokote tokomi na suka émission na bino émission oyo ezala lokola yo na ndako. Zwa parti olingi partager mais ezala na mpe ya mabete. Que cette émission soit avec vous. Bye bye. Au revoir.